Wengena quartier la tezo banana ndeni. Pose wera batika kozala veni mokote na Kofi. Kofi olomide batika kozala quartier mokote batika ko foutre la place mokote. Au contraire écoute yende ayaka kutola na ti wera son tina poisson d'or na bandal. Aya poisson mara en face wana. Yo za na ba preuve vraiment. Eh ba tutu ba yebi yango. Ba beta yebo na bandeko wala na biso ko ka vérité oyo. Donc tant que faire la poti wenge Blaise Boula déjà moi na mobuta bete mabe Thomson ba na ba château rouge kitoko tetoke kisasa oh faire amener longoli aya ne king donc yo zo confirmer biso faire mutasana ke kabosa kota si aujourd'hui kabosa c'est grâce à faire apatola ba ninu to mona ngana yo azana mino ko bukani ba beta série wana ba so traiter wana yeba teke kutu faire ça déjà na orchestre des que non vieux que c'est muta former moi to ke no la musata avec Esther na tombe ezate même na ba top na ba na bandota kolot sabiso ke na formaye yango moni azoboya formation mais je te dis yamanda nini yamanda na ko le kate mission ko manda sanga demande déjà d'abord c'est un impoli et point voleur oh ye écoute masuka ya wenge eza motema mabe ye Blaise Boula na babete pa mwana mobutu oh manda comme ko prier ba pise ba ku fara poya sala ka mobulu azo ka bambongo oh là là mutu eto o ti ko ebisa ngape ka bosa na otelinga na osoma papi mushaf na poto ah tango yana matanga ondene tibatindi ko somba au pire do sentir que na mutu azokenda azotambola ye na poto sikoyo we rasola bibenga grand formateur tandis que batu to ba yaka na podium ne asa isaka bango ba test et puis azo ka bango non ko ça mutu test et puis na ko pesa mutu moral c'est deux choses différentes ya don azambongo na musique boni abasokode zokolela bango na bamanda bazokoyibaka bambongo oh balie organisation vie balie là ezaki pe mabe to ezaki malamu organisation ezaki bien te o bango bayibi bakaboli ozo comprendre lelo manda o lelo na monde musique to chango te manda bayaka na mobulu aba basokode bayibani bambongo ebele na yebi yango te nani ayebi yango te que manda c'est un voleur dans ce pays un voleur à modèle one impoli à mutindo one. Mais oui, ce sont des jaloux à Ferry. Manda chante. Ba uti koyi bambongo. Manda chante o biso to yebi o papa Lutumba tikeli o to jazz. Lelo bazo traiter yenini. Manda d'abord un solo ya mbongo abatu ya défaut. Ezoko beta ma $25,000. Bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur. Oh là là, Jerry Kobetox, D7 de la presse. Obalali Toutou, Yamoumana Zolo, beauté à Deuxième République. Préfet de discipline. Tala Bakomonenge Zoyebele, Moukou Amoko de la presse. Merci beaucoup, na chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, na ça Nabino à chaque fois. Na émission Nanga Loba Vérité, Tolinga Batouba Loba Vérité. Tangu Zahir Kozika, tangu makambo eko bima tolingaka batu baloba vérité vérité ya lelo tokoloba yango par rapport ya likambo oyo tovandi kaka boye porte efongwami makambo minene koteli biso avant ke naloba vérité oyo tika napesa mbote na moto ya yambo kolo chaîne oyo bela dinganga la patron na mwasi ya mwindo sans microbe bambote na yo ebele napesi mbote na coordonnateur oazo coordonner ma solo Trésor Walukonk na peso bambote belé sans oublier bana membre Mama Titi la source Mama Pasteur Titi la source sans oublier Dani Nzila na Dible tika na pesa sponsor officiel émission na ngape manager émission na nga Hélène Mvuzi na Panama yebisa mama na biso mama mapa sa mère double brassard ndeko na yo ma Hélène Mvuzi atala pe kotoyo bambote na bino ebele na ser na biso Nancy Nzingu penalty valable lelo toye kolobela nini lelo toye kolobela guerre oyo efongwami entre Wenge na quartier la terre affaire les grands formateurs bon mon aki bino moko to vandi po biso ngaletinga na linga baswana po to zwa matière to vandi kaka boye vient na biso Rambo Kofi Olomide leki na boso na politique ayebisi ndeko na biso sango oya kosaki yo kaza grand formateur
à cause au formateur mon na zalaka te parce que nous ressali sabana wana testé mais les lots moni ba c'est le scrum à télémine à télévision le bi à mettre Kofi en garde soko meki en tout cas vieux tokoya mabe si elle peut qu'on a poto animateur est animateur ya Kofi Olomide alobi na sele ko mekate pour na quartier la tête ozo belé na poto to ko sangelo ko zo kuba donc to komi ko c'est le spectacle ce que salama mais na cadre wana na ko ya melabino sikoyo molobeli faire egola muku antombolo bogard de la presse mutu azo la kisabino ba œuvre faire egola zo sala na minute oyo mutu azo sabino ke faire egola za numéro 1 aza numéro 1 pour na nini bokozwa ngo pesu na émission ya lelo tokosoana bogard par rapport ya faire egola aza na Kinshasa po yepe akomo va na Kinshasa moi tango mingi te orchestre G7 et comme na niveau nini tokosolola na ye ndeko na ngai soki tozali loba moko na yo kotisela ngai bogard de la presse poto solola na ye en tout cas nazui assistance ya ve na biso icône quand on a baba icône on m'a dit bana poto ba komena na ba commentaire j'ai en tout cas osolo ba vérité Gabriel aza icône ndenge mo pena ba ve na biso Masasi aleki ba ve Goliath wana na Valère ba petit wana ba Nigérien wana talaka mutabanda idéologie au jouer qui na cinéma Congo en tout cas émission eza béni assistance ya papa na biso Masasi Kabamba et puis Sego Kapanga masa na banda 1947 minene to tine musika biso to mona ndenge pasteur de la foi ande ko filmer biso na ye bana lelo c'est pasteur de la foi filmer bino na théâtre mais lelo kuma tata mobate limpati to côté ça bogard de la presse bonjour bogard de la presse ouais bonjour Jerry Kobetox D77 na biso to ya presse on dit que 2021 les kilo bien bon 2021 to bandaki bien entré en 2022 zaki na moi kokoso parce que yebi ba programme ba isandi na kuta na on a parlé ba côté là on va parler mais c'est pas le nécessaire ya ko le ba on a TV pour tant to les grands na TV to le ba ngo comme ranet azo senga lisongi azo sala boy tout mais yo na yebi que pasteur patron Costa Couleur aza pembeni na yo antika kinga ko tout des les milliardaires congolais patron Costa Couleur azo kotala biso mobala bata Barbara Mazirel l'honorable délimité na sepelande lo ba ke mutu mbongo alimité no aleki bata limité no sona la nala e ba jeté toza oui toza batu nyonso bana limité toko banda ta na première iti na 17e tokende nga na senga ba tokende na cadastre mutu alors ba yebela ka cadastre na compte et puis na ba makambo azo ko sala na mboka nzele bukana na ba chango kunati mais comment Costa Couleur tracteur oyebi do ba makambo toko lo ba yango ate. Voilà, bonne santé à G7 et puis leader na yo. O apé ça pena mutu makasi. Bogard de la presse mo kwantombolo faire rigola. Boni. Ouais, les padres ça bien, mo kwantombolo faire rigola, Jésus de Nian ça bien, tout ça na kisasa, tout ça studio, répétition studio répétition parce que na mars ça déjà na février d'abord, to robimisa rumba trap et puis mars to un album rumba nini? Rumba trap. Mars. Na février plus. La biso ba kombo moko apena. Et contribution en mboka te. Rumba trap. Oui, contribution en mboka. Après, tu as la peine album na biso na mars. Donc voilà. Donc tu as concentré na disque na biso. Si vous avez mis rumba trap entre ta dynastie. Mais voilà, rumba trap non, ça juste moi annonce album. Les pas maxi single. On dit que Bobeti annonce album et les annonce. Pyroman peut ça annonce. Les contrat tout signé. Faut pas comprendre. Pyroman les zembo écrit par Ferré, vendu par Ferré. Ferré a commune zembo, ça dit ba to ayu trace ba Ferré to ça la contrat ça la biso zembo moko. Yango mona ça la Pyroman. Ah, yango kota na chaîne na été. Voilà, donc les zembo Ferré ali ki likonda, kotsa ki déjà là. Bana bakenda ki nchiki ba bengale ba on nchiki. Azui par rapport à musala na ye. Oui. Sala na ye les sarabana na ye côté sarabana na classe asali nzembo ya utras ba pc là à côté si donc ndeto ça pe mais obi que harmonie pe na nini zo umela trop la dynastie il faut umela pour ba yo silika te ba ko silika te ba ninga ba boyembi ba ba album opesi mutu na mutu nzembo na ale comment fandisa mo non presque dynastie déjà une année à préparation des autres bima déjà na mars obi point na lo ba bongo mulima beza obi Congo mulima beza en permanent obi ko ça pe bo ba bebani album na pe mais album eza affaire et en net les albums à faire ndenga sala ça s'interdire bengi sande kuna biso J3 plutôt Mirage motema nanga yezi basho kayemba ndenga sala qui est derrière toi mais wana abengi ça ba fila ba wana sala vocal mais oh pena to mona ke J d'état ça na nzembo oui et ça album à faire les albums à faire oui les albums à faire produit par Fir
C'est lui l'auteur. Déjà mbongo déjà au sali nzembo au tekeli muto dame mbongo etali biso te biso tozuka vidéo voilà. Donc ninga za sali apakoli ba mbongo na mutu na mutu de fait déjà yo na nzembo déjà na soko za invité c'est-à-dire appelé par faire soko yo na nzembo na yo ba peso mon côté na yo tali biso boso la kosa boya kindeni lelo za motema mabe la kosa za massa faire mais eza mauvaise communication moto bomaka ye oh parce que soko tali bien faire azala ba fanatique ba benga bango ba gaulois la kosa za ba fanatique Olobi la cause ça na ba fanatique la cause ninga za na balabala boza ba to benga bango banani ba la cosienne na ba la cosienne ah voilà no yo mtema be non ezali solo ya koza na popularité la fanatique té non en réalité des choses ça masse à faire mais biso ta ba fanatique à faire donc on ne peut pas autoriser de telles bêtises comme ça tu passes à la télévision pour obanda ko diminuer mon bon bateau bo bengi na dynastie ba kana ba fanatique ba samouraï bali Bill Clinton, oui bien, très bien. Bah samouraï, ça colle, ça va toi. Non, ça va fan. Les samouraïs de Bill Clinton, tout le monde le sait très bien, Banangoto déjà. Bon, je n'étais pas fanatique ni Naza. Non, en fait, moi je sais pas. Quoi, comment on va faire? Naza Awa d'abord pour na ba fanatique. Moi je parle d'aba œuvre yaba. Donc la bref, la cause c'est ça mauvaise communication. Parce qu'elle n'était pas en fait ba benga ça. Et puis nous comment on finga et trop yanga. Ba benga ça était ça les solo que ba benga ça yonde oboya. Omoni lelo yo mutakolo ba dynastie wana ngana ko za na kati te po ba bengi sete. So ba bengi so ko mona mbang. Wana yi. Na ye bisa yo dega ba to mona ka ba pele te ko beto za ka pena boye, o sentir pena boye. Ni se bo benga wenga kala so benga. O bo benga te. Adjana zate hein. Adjana za na Maroc. Aza Maroc mais akoki ko yemba penze. Ko ya ndenge nini? Akotinde la bino sali studio kuna tinde libino. Dynastie en réalité des choses dans volume 1 na volume 2 na volume. Mais faire ça na problème na Adjani. Non, biso bana parmi ba chanteur wa biso bana wenge na moment où toza normal, toza problème na mutu te parce que mutu na mutu za ba fanatique na ye mutu na mutu zo beta ndole na ye. Ezaka ka to défendre ka couleur a wenge. Voilà. Voilà. Faire Egola lelo numéro 1 pour na yo. Pour na ngai te, pour na Congo. Ah oui, tika na sisa maloba. Faire lelo numéro 1 pour na yo. Tango ba ninga ya l'autre là. Ba ninga na ba bu l'autre là te ba ninga ya ba warrior. Ba ya c'est manabiso. Olobi? Bango ba na 2020 2021. Koya si mana koya liboso za problème te ba warrior to ba ba ke fallait za numéro 1. Na mona tina leader na le kana te va loba ki faire Egola aloba. Comment muto komi tia yo moko numéro 1. Lelo pe bino pe bolandi. Non, biso dolandi. Biso dolandi ta. Soko lobby peut-être bon que na bamboka oh ba bien pays maghrébien. Faire azal les seuls jeunes ya génération na ye wa beta concert na Maroc. Ah! Je t'ai dit c'est à vérifier même ba faire Maroc. Oui, les seuls congolais génération na ya beta na Maroc. C'est à vérifier. Oui, boga yo pour la faire ma casse. Non, il faut que beta na internet les lo TV eza radio te puis tozo beta en fait YouTube eza na disque te. Que to ke de sombaté. Sur place au betika concert faire Egola Maroc. Ba ko l'action concert à faire. Et puis ba mindeli ba mindi bwana bazawana na kati. Vous comprenez donc ba mindeli ba pays maghrébien wana bazaki na kati. Est-ce que ça ba ngaba? Est-ce que faire apesa ki bango mbongo po ba na concert na. Mais non, ba futaki. Imaginez ezaba na ngaba ta? Oui, otenga ngaba po. Non, ezaba na malweka te, ezaba na basanku te, ezaba na gombe te. C'est-à-dire ezaba na kinte. Ezaba congolais te. Ezaba maghrébien wana. Skota ba kotaki na kati kuna. Eza faire apesa ki bango la. Non. Eza que bato par rapport ya musala. Bato wana balobaka lingala te. Bato bayaka na concert à faire na Maroc. Balobaka qui est arabe. Alors pourquoi la musique de Faire Egola a été captée? Pour Nayo, Faire Egola les lois à premier. Asa numéro 1 parce que ce que numéro 1 Afrique est mon. Est-ce que Hotel Rabatras TV boga? Non, problème est ça que Afrique est mon. Est-ce que Hotel Rabatras TV les lois presque ba tout bazo benga ba numéro 1 ba beta ba concert ba Tchad partout c'est ba français et anglais. Kendo beta concert sur est comme non so c'est beta parce que ba beta ka lisolo ba ubiaka ba Niger ba beta ka ba ubiaka ba Égypte ba Maroc. Mais faire quand même un sale effort pour habiter au Maroc. Est-ce que le baka qui est arabe? Si on est hôtel il a rappelé lelo. Maga ko misaka leader na Faire Egola. Mais hôtel a rappelé boye na hôtel makamuke. Lelo fali a kena na vitesse moi makasi ko vitesse c'est ça te loko aseka ça m'appelle ça te mon frère. Omoni ezaka juste ce qui production yeye. Place nini au faire na beta concert. Na pays nini pays anglophone. Faire beta ba concert na ba Guinée équatoriale. Est-ce que ba lo ba ko espagnol? Est-ce que et ça par rapport il y a succès ou bien et ça par rapport il y a que non ba beng ça y faire beta na Guinée équatoriale ba lo français te voilà to koti mbalama lo kwa to lo ba makamba guerre o ezo pela entre wenge musique bana ya wenge ba la biso pena obi ke selo ale kine mission lobi ata to boya ka père na biso
eza papa na biso ve ko mekate donc wenge contre quartier latin contre ezate yo poza na wenge non nga naza mwana wenge te sauf que naza moi en fait moi 25% ya wenge parce que fait regola wo nga na sotenaka asa mwana wenge nga na dama mbonga wenge te nga na dama mboka mbagolwa alors le quoi la faire asa mwana wenge donc nga naza moi 50% et moi 25%. Quoi beaucoup kata ba pourcentage? Non nazo kata pourcentage na nga nazo ka bola na bana wenge, c'est à dire que moi 25 ya wenge 25 côté 50%. Et là kota la kulutu na biso ko fait l'omide le big grand formateur na musique azali. Formation des formations ba tumsusu ba mona ka onete soki ndeni. Mais nga na kama vie wana za vie moko bolelo to vanda boye. Non atanga na ba université Aluminium ya Berlin. Aluminium kasi te ba université c'est belé. Otenga na tanga na poto. Mais il faut réflexion quand même mais la professionnelle. Formation ezaka kate yaka vanda zabik. Non, formation mususu c'est cause à la moralement, formation mususu c'est cause à la peut-être pratiquement. Mutu mususu okoya boye, oza non ndulemani. Mais ozo oyembaka na yo déjà. Ba yobi ope na quartier. Mais qu'on maîtriser ce public. Oza na yango te. Il faut la former. Il faut ça quand même na moi esprit wana. Esprit wana bien sûr, tout biso tout benga kango 12. Les lots sogo moni peut-être batum susu ba misa mikemike ba legana wenge bazo ko exister quand même bazo sala ba émission baza quand même moi très connu non 12 à moi na wenge c'est à travers Ranson toko boya yango te 12 et ote pas Ranson 12 autres ben à 12 et ça déjà motivation c'est déjà toute une formation non mais c'est moko boya ko ya talengi sanga ngana pe na nduleman ozo comprendre les lots même na théâtre les lots j'espère que un comédien abiso akolenga te devant peut-être comédien Nigeria. Tout le monde a rendu qu'on abiso sila. Bakutana ba Nigérien no basala ba film. On monte galenga te. Ça dit que ah, il y a ça la théâtre, ngapé na sala théâtre, to le kabiso na TV. Akolenga sanga poani. C'est que ça formation malam. Et ça déjà formation, et ça déjà motivation. Moi yo boyango c'est toute une formation. Mais ve mo pas tourner le pourquoi sikoyo oui, parce que nous un grand formateur. Tandis que tout le monde a un podium, ça ça va tester. Et puis, non, pour ça, ça m'a test. Et puis, ça m'a moral, c'est deux choses différentes. Parce que ça, le test pour alors, esprit musical. Que non, il faut chaleur, il faut boyer, il faut que taraboyer, il faut que taraboyer, il faut que taraboyer. Les lois sont bien. Bah, mais c'est tout. Bah, ouais, bazar wenge. Ouais, d'abord, il ça va beaucoup taraba TV, beaucoup taraba TV, beaucoup taraba TV, beaucoup taraba émission partout. Et ça déjà formation té. Et on se retrouve là. Via le bagot à bloc en atelier, bah format pays. D'ailleurs, vous êtes d'accord, on va me le bien en tout cas. Oui, mais à mettre bien en garde, à me recer le hasard moi, on pas Kofi Olomide. Kofi Olomide, on a ebi namboko biso na bamboka ba mushima toujours talaye. Na ba TV. Na bamboka wapi? Na bambujimai. Nazo oui. Oui, on dit maintenant na uta no. Tenga na uta na. Et bon eza mabe. Na bamboka biso to vandi tozo ko sala ba sinenga na eba ke ve asa écrivain. Parce que comme Mathieu banda ko yemba. Il faut le cas peut-être non. Qu'est-ce que tout le monde a Alexa eba note. Aleka d'abord pas Kester. Donc Kofi Olomide asa formé par Kester. Na ko yemba parce que ya zaki écrivain. Si o banda ko yemba c'est-à-dire faut za mutu moko ba yebiso ke non. Lokolo zo ko mabanzembo bien mais faut yemba pe boy. Si o do mamu Kester aloba na émission oh papa mbagangela yo kes ozola sa petit wana ko via ko yemba ndatekela biso banzembo. Voilà. Deux amamba solo. Mais oui, c'est très bien dans les cas par formation. Il y a un moment où boya pour les lots sont le que non vieux Kester muta formé moi to que no la musata vieux Kester na tombe zate même na bato na ba bandota ko l'autre sabiso que na formé. Il y a un moment où boya formation. Pour ça to que non ndenge za ba formé pe ba akoyebiso que pour la témoin. Témoin déjà ça d'ailleurs. Moi je vote les athées. Si on va propos merveille rambo à tenir par rapport à Ranson. Ngako tu na yebiete. Oui merveille rambo. Na yebiete. Azan porte-parole. Ça porte-parole bah yebiete en réalité des choses. Ah, regarde la presse totale en nga yebi merveille rambo. Non, kotala na ba merveille nga na yebi merveille amado. Vous comprenez? Mais ba tu faut ba yeba yango pe. Formation na wutu ko lo bana utaka na morale. Donc, papa, guerre en d'abord ils ont banana ndeni. Guerre ya wenge na quartier la tête, ils ont banana ndeni. Pose wera batika ko za venir morote na Kofi. Kofi Olomide batika ko za la quartier morote, batika ko foutre la place morote. Au contraire, il écoute yende ayaka ko tolanda ti wera son ti na toison d'or na bandal. Aya poisson ba en face wana. Yo za na ba preuve makambo. Eh ba tutu ba yebi yango ke no ayaka poisson na toison d'or en face, asomba place wana. Yango aze ko betele libanga. Bamsusu bakanisi soko za pembeni ya régie des ondes ko futa maito.
place wana ti lelo eza bafutaka quelque chose papa eza makambo biso derrière si tokola na mboko obi ke yo a mystique eza mystique te eza ba réalité des choses autres zo c'est là si ko confirmer nga maloba sele alobi abi vera mboso zo tumula bango yenenga leki faire egola pas koleka Bill Clinton a koleka mais basa bana wenge est-ce que faire egola to na plateau zo défendre we faire d'abord c'est un leader d'opinion asa leader d'opinion faire d'abord asa ba fanatique na place faire aleka menga yo na lekiti te ya biyo te yo za na te déjà musala na yo non omoni faire asa mona wenge yo ko boya ngondeni et puis d'ailleurs ko toza na dynastie te mona wenge blaze kuta boya la baba faire asa mona suka wenge te so ye blaze na wenga salani lelo ekomi siko liso tika makambo ya ingénieur ndako nini ya malonga asalaka ingénieur bo ingénieur babenga makambo banda bon ya son nini asala koleka jipekisi kasi ingénieur kozala faut la ingénieur de son ingénieur de bâtiment ingénieur Blaise Boula lobby ingénieur ya nini ingénieur Blaise Boula lobby faire atikala kozala mwana suka ya wenge te eza motema mabe ye Blaise Boula na babete pa mwana Mobutu oh série au faire à côté na maison mais na wenge ye série wana zozo ba soins médicaux oh babeta ye bona bandeko ba na biso boka vérité oyo donc tango faire egola koti wenge Blaise Boula déjà mwana Mobutu abete mabe apasola ba minu to mona ngana yo azana minu akobukana babeta série wana bazo traiter wana yeba teke kutu faire ça déjà na orchestre déjà kuna zo yo ka déjà ba chaleur vidéo ya wenge eke Côte d'Ivoire JB aki ko sala mixage album na ye faire azo yema na place ya JB soki lelo lobi ke faire beta na wenge te c'est que ça là o melaka mungulu makasi soit drogue à poto ben oui papa faire yemba na wenge a tellement appelé du peuple akenda défendre kutu wenge na place atutu kaludi ay anima faire ayemba kutu na JB na Côte d'Ivoire quelle drogue quelle drogue quelle drogue même hier moko peut se replace na ebité ba mungulu ba melaka ou bien ba jamba modèle ni yo boya faire c'est que faut Blaise Boula pas yemba na faire rigola papa na ebité mona na ye d'abord atambola na fali po bino bo batanga kombo na yete batanga kombo na yete ya zanani na mboko ba mwana ya Blaise atambola na nani na misa makelele atambola na ye asala ya son. Est-ce que vous pouvez imaginer neti mbongo ye afuté la randako et d'ailleurs tu pona Vodacom mbele azana ba biloko akomo kende ba poto wenda vutuka ta atiembela mbongo abato ya société po bazanze mone ba tyango na Vodacom yo ka neti ndenge za wana soki peut-être ba tyango mone na Vodacom te alinga se retrouver ya azambongo na musique boni abasokode zokolela bango na bamanda bazoko yibaka bambongo oh mais je te dis Yamanda nini Yamanda na ngone kate misongo comment manda sanga te manda déjà d'abord c'est un impoli et point voleur oh ye kutu manda chante kumu manda chante ba uti ko yiba mbongo kumu manda chante oh biso to yebi oh papa Lutumba tikeli OK jazz lelo bazo traiter ye nini manda d'abord le solo ya mbongo abatu ya défaut ezoko beta ma $25,000 po bango ba yebi bakaboli ozo comprendre lelo manda lelo na monde ya musique to tyango te manda bayaka na mobulu ya basokoda bayibani bambonga ebele na yebi yango te nani ayebi yango te que manda c'est un voleur dans ce pays un voleur à modèle wana impoli à motindo wana manda ben oui ce sont des jaloux ya Ferry parce que ba se retrouver na musique te bakomi ko djembela lelo manda komi ko prier ba mise ba kufa rapport ya sala ka mobulu azwa bambongo oh là là mutu pa nzambe nani manda bakomi ko prier ba mise ba kufa mais tout roto ko kufela susu mutu te o aleka kana te donc ça bisa kufi manda chaque mutu ben oui il faut tala kati ba yiba mais je te dis na moko bango bakomi ko prier ba kufa na ba commander ba kufa bango ba dondwaka ba mise ba kufa bango ba dondwaka c'est quoi ça ces histoires soki musique ezo simba te pa manda awa na blancherie awa ya ipak bazoluka bato akoza ata journalier toza na bato bazo manquer kotelema awa na robot ya triomphal akoma ata roulage je te dis boyi mto alanga nzembo za te alanga nzembo susu te tangelanga ane sili manda concert malonga beti na 2021 abimi mboka wa papa quand on parle des concerts, il faut les canabas chaîne nationale d'abord. Il faut qu'on mobilise les bateaux bazana manager ka ba concert. Manda chata za vie ya faire rigola. Aza bien na été. Na tango kuna ba mise bazala raté. Na njili d'abord, ngana yiba na njili baza bandilo baza ba saper. Ben oui, batuneti ba trésor pembele, batuneti ba ba ndonga shokora bima na changu te. Rarement. Rare. Autant que batuneti ba bien. Mais pour te confirmé moni vena biso Sele Boula ingénieur lelo RTNC ce que za na malili froid banda lelo papa ela akosala obi asala mutu ayeko sala yango ayeko sala men kala tozalaka ndeni
oye kosala na nini grâce na ye série bino bando benga ingénieur ya ye kosala na 2021 série bando benga ingénieur non même si na poto pas sala kango te na poto ya bando kati ban école tout le monde le sait très bien bana bakati encadré bana na musique ba œuvre papa batikala ko bapesa merci na bana na bango nde bazo kotambola ba ministère ba yibaka wana bapesa bango bala bon to conclure loko na uto lobeloko moko ba liembongo ya defao ozo confirmer pena ke monga defao organisation matanga balier organisation vie balier là ezaki pe mabe to ezaki malamu organisation ezaki bien te oui premier musicien on dirait normalement premier artiste on dirait balela na musée nationale non musée nationale c'est pour tout le monde mususu peut-être batala ki place wana linge sala bango soni po bayeba ke non kuna bakiti kozala ebele bango bazasu balwaki susu bambonga kiti cinquantenaire déjà il faut bolwe bakiti ebele koleka musée je te dis un cinquantenaire mais bino mona ki tozaki libanda misé zaki boye batie ba moi ba quelques kits ya raconter est-ce que tokoki kolela vie na modèle bakiti zaki belé ezaki belé te parce que même ba invité mususu zaki libanda papa est-ce que ngana mona baka bosa bazokenda kosoma ba chimbok baka bosa bazokenda kosoma papier mouchoir ye moko sans garde sans mutu na sima sans population donc azo o santé o batinda ke kosoma mikate to ndenge nini oh oui kabose oui obi ke bosala mabe mabete kabosa betela avec ya kota sera ferré ko ferré mutu yebisa ya kokota kaka kasi pembe boye aussi la koteka ka ba Thomson ba na ba château rouge kitoko tetoke kisasa oh faire ami longoli aya ne king donc yo zo confirmer biso ferré mutu asala ke kabosa kota si aujourd'hui kabosa c'est grâce à Ferré oh mais kabosa yemba pas défaut yemba pas bosi azali n'impact ta yo yebaki atoye bakaye ka babando benga c'est wana kabos et non kabosé toza na kinya kabos yo c'est kabosé ah mais je te dis kabosé oyo ya big star comment les aïka bosso bien kabos oyo yebi na mboko ah ben oui yo bando benga kabos et non kabosé piston Nzuki Batista yo mzozayi pembe na jene mais nazalo bana yo ke azaiki kabos et non kabosé ah vraiment on se comprend donc bato tout ba yebi na mboko oyo ke non biso toza bagolwa tango yo ye pour na faire biso to roya mobimba tellement que biso kutunga na za trop polémique mikolo te mais ce que zo ya boyinga na roya boye ponga na takinga mais on confirme biso que organisation matanga avait des ezalaki mabe balie mbongo $25,000 banani wana manda chaque Congo presque ma milliabel oh ben oui moi bato bele baliaki là baliaki mbongo c'est pas normal papa mbongo ya muwe yango monika bosse asala la vie wana nzembo mais na kati nzembo tala ba dédicace belé mais Adolphe pe tozaki na vie masasi esika moto ndoka nzembo Adolphe ayembaki pe zaki na mabanga pe belé mabe kaka yo kasi ba beda chou mabe kaka yo ka sene tinga na kondimango nga na kotoriza ngota voilà to comme na suka émission lo ba vérité na bisa bino chaque fois bo mesana nango a eza vérité sur vérité tembela ki bino na ebité osaka porte-parole tozaka défenseur osaka nani expliquer na bato pembe na faire rigola pembe na faire équipe nationale toza ba supporter tokolinga te équipe nationale oh non ndenge yo sala musalo sano ba supporter tokolinga te équipe nationale pour là c'est-à-dire tokolinga te il faut encourager l'équipe nationale parce que faire rigola en soi c'est l'équipe nationale parce qu'on peut biso toza te net ba ministère faire quand il part ou bien qu'il voyage il part au nom de Congo. Bona akenda na Congo. Te Gims wana lobaki ke akenda na tant que congolais te. Bon Gims na badinga msuba ndenge moko. Gims azala kola ba René Makondele, Gims azala kola ba Chancel Memba, ba beta kuna libanda ba beta rapé aw. Place tout on a faire déjà ça beta pe. Mais quand même fallait pour pas tout monde qui na ouverture ya Cannes. Mon drapeau ba simbelaki drapeau à Congo na biso wana makambo abali tozalaki te congolais moko tozalaki kuna tozalaki disqualifié en fait tozalaki disqualifié mais na molimo fallait pour pas représenter na molimo na musique ya beta mbal pas que ndo représenter tozalaki na musique na bale tambo ka ndenge moko faire za na masana yende kona ye propre o babengi Blaise Matuidi soki lelo ko pezwami na France donc Blaise Matuidi azande ko propre ya faire ego azamba masana ye baza bande écoute na musuni soki lelo oui soki les locop ezwami que non baza musicien congolais moko ya kobeta na France soki opayé pas Blaise Matuidi bakobenga faire na katanga kuna soki opayé pas pour tout trésor bakobenga héritier watana eza automatiquement ndenge eto babengi CP popo na succès eto ndenge benga fali oui popo na succès le lot numéro 1 ya succès d'abord on a critère c'est d'abord Diamond na Africa ya kobanda mibale ba inonso bibali wana ba faire bali wana
Premier, Diamond. Deuxième, Inos B. Troisième, Ferregola, Davido. Bato a succès. Bato baza na chanson Oyo. Soka termine na terrain à Yembi. Est-ce que t'as capté la nuance des mots? Oh, oh, oh. Les padres. Regarde-moi maintenant. Fatima Dinas. Il y a quelque chose. Mouta Yembi c'est bino français. C'est français, bah Yemba on est. Ça m'a dit français. Fatima, il est comme la jolie Fatima. Déjà c'est français papa. Yo le bamondeni. Mais je dis, la musique n'a pas besoin de français déjà. Ezala déjà. Conclure. Fallait pour passer à ouverture à Cannes, c'est grâce à camarade Né et tout. Oui, c'est ça qui c'est kaka noko kaka ya kaka. La place topé son bon. La place topé son bon ya ya ofele pour za masananga. Ezala ofele. Ben oui. Asalele ki massa. Un musicien doit voyager avec ses musiciens, ses danseurs. C'est la place on est qui ezala roi showcase. Il y a mon artiste. Pourquoi même attends moi 3 4 danseuses non angilité. Azali bino orchestre na Cameroun. Bazala kité ba danseuses na pour votre information bando tela biloko na pour tout na Kermesse Béni les visionnaires. Wapi? Béni les visionnaires na pour tout. Donc bazo tela pena mouvement na biso voyager biso to kete. Ce qu'on loba que non à voyager na mouvement ou bien que non beta concert. Biloko na ndi to so boye. Ngana ko senga na ba musicien na biso à Congo. So za na concert que non na États-Unis. Mais maintenant mon bête siffler. Parce qu'il fait partie dans la musique. Oui. Oui, c'est normal. Au moins, il fait le temps qu'on va voyager. Même si tu as un bango, tu as raté. Donc, il y a une danseuse. Il y a une danseuse. Il y a une danseuse. France, c'est ça. Meilleur restaurant du monde entier. On a des gens sangana modèle one. Papa ngala kenda ba Dubaï to kutana ba Cristiano Ronaldo ayekolia na Dubaï. Oh, Fachi ayekolia. Mais je te dis, Fachi ayekolia na restaurant ngana telemi pena Bonaparte. Na Fachi. Fachi donc ngana Fachi to côté moko bino awa. Bazo kolia ba deno ka na coin. Biso ko Fachi beto na Dubaï na restaurant le plus cher papa. Nazolo banayo soki yo olingi o voyager na ba musicien, voyager na ba danseur na mobete siffler, ya monde toujours bien ko défendre Congo. Ah yo ke yo moko. Mes artistes. Tes artistes c'est bien sûr mais a été pour na succès. Papa c'est pe l'arte. Ya wana kutu akimaki te. Émission lo ba. Oui bi akimaki. Papa ça ki mbongo. Ko tele makambo akimi mbongo, akimi producteur na mbongo. Bako saka biso to bako c'est la ba faire te bako c'est le yazana. Yaza danger ko le ka faire. L'homme de multiple voix. Bon, to suki ça. On dit qu'on tout à l'heure, fallait se rabattre ouverture à Cannes et Zali. Pour la masse et tout. On dit qu'on PK bossa na telinga na soma papier mouchoir. Na poto. Ah tant on matin on dit net batindi ko soma au pire do sentir pena mutazo kenda zo tambola yé mo. Yé poto pena bando teka pena ba Thomson ba Sardine na Château Rouge. Nous avons des vidéos. Et puis on confirme Manda Chante. Manda Chante c'est un voleur, un impoli. Raison pour laquelle bana wo kitile lo bazana milelo na milelo bana batikele mouvement attaque concert national na betate. Ah oui. On confirme pe ingénieur Célébou. Atikala ko zala ingénieur te eza juste comme on est mutazo ka komba ba pasteur. Donc azo comme on est te même tu as froid na RTNC. Te wana ko to photo lukasiko vidéo parce que match to beta on est à radio. Ba témoin oculaire na ngo. Te bazate okotambo sa miko baladera ba yebi na makambo. Voilà to komi na suka pesa ba mbote na yo. Mbote na ba programme sous ezali ya Jet Set ya faire rigola. Ba to basa la presse te basa la pré. Donc disque zobi mana mars na février. Moi je demanderai les Gaulois basa la presse te basa la toujours prêt. Pour na disque ya munene zoko bima. Donc je demanderai presque tout le monde. Bateau Balinga, le bogard de la presse, Kosa couleur, le musiculaire, Bérado Prince des Amunda, maître de tous les maîtres, j'ai dit avec énergie. MJ Wandana, depuis Allemagne, vrai chéri, Botama 16 aussi, c'est Bando qui n'a venu. Dans ce bel la Bibi Choum, Motema Bata Cédric Makela, Cédric Makela, il passe en Angana, Zoli, la Omabe, Bamota Trona, Venabiso, Icône. Le long aïe, n'a épinglé Mouké na Maramba Théâtre. Ah, yo pourquoi tu es sur Maramba Théâtre? Toko Tarato, peut être Maramba Banamboka. Balanda Lokolo quand même, Yaba Venabiso, Bamassas Kabamba. Les lobes tu vas comme au la théâtre non ngana kende ko ta théâtre pour les ngaba chéri so dans les lobes discussion dans internet Gabriel a lobby boy Belvi a lobby boy Karine Amado lobby boy yo kasa bazo elani ba où elle est là ba mi bali non incompréhension par rapport à quoi bozara groupe moroté mutu na mutu azana ndenge na bazo welela ba mi bali au moins na boy papa mo confirmer ça que ba où elle mi bali bazo welela mi bali la porte de ya awa kaka ba mo ba bango balingana kaka mo buchu non nga nazo lingana nga mobali moko mwasi moko bwa sala nga bango na bango
ni Nigeria kuna bato théâtre bazo kotongisa mboka na bango bago kuna na Côte d'Ivoire lelo Abidjan Edou capitale du rire où sommes-nous biso ba congolais biso série wana ba masasi ka ba film série wana ba takinga et cartona mukil mobimba la vie est belle sama na mboko yo mapa la vie est belle sama na mboko yo mais biso okomona kaka ni na mboko yo lelo komona ka ba jeune mike mike boy ko finga na internet bango na bango bazo finga na acha YouTube mabe acha boy mabe live ngai naza na kata nombre wana ngana za côté wana te mais tozolo batika lelo ba Nigeria ba l'équipe na théâtre ba go ba l'équipe est-ce que go pena lelo ote misa pena masasi ka ba l'équipe de génération ba ye o te ba l'équipe parce que bozo linga ko sala neti boko mabango te ba ko lelo ba jeune belé na théâtre ba linko ya 1 choko belé ko liambebo ko sisa magazama ba mama na coin ko pakola ka munoko ko ma rose wana vandana ya tournage. Oh, voilà ba batala ngade ana poto bayebi yo kotala na poto yebi so na najika bayebi yo ba masasi ka ba matina ba basanko so bayebi bango noti ko na poto bayebi yo to boite poto ezaka ka lola te poto ezape mukili mobimba te na ba province bayeba niti kende siko ka sombale so tuna oyebi par exemple Gabriel bayebi ete Gabriel moi muke parce que Gabriel azaka déjà na ba film to bando so biso na bambo parce que na cause la ingrate biso na bambo ka to vandi pena boye ba Gabriel Otalai. C'est bon, continue deuxième thème émission. Mais nazolo banayo, au moins mam nazolo banayo, il faut battre yama. Ba Gabriel wana réalité des choses. Et puis Gabriel peut après bana reçoit la peine ba petit o ba yebi bangote. Gabriel na ba province ba yebi ba likasi. Ah Karine ba yebi ete. Karine pena bonga na yebi na ngai ete. Soki ba yebi, oui je te dis. Ngai nazolo ba bato nga na yebi. O nga na tika kota la théâtre, c'est tout. Nga na tika kota la théâtre série ya ba CD. Papa na ba internet au biso na biso to sala maboki. Je te dis. Pesa ba moto. Dans le niveau oyo bino bokomi ko kitisa biso na théâtre. Donc c'est déplorable. Botika pe musala yango. Botika pe musala, batika pe musala na yango. Batika pe musala na yango po. Ezo me masusu Congo na rien. Ba mbota tron na kosa couleur, mbota tron na ba téléspectateurs tout bazuli bagwa kota la biso. Na Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, très belle chaîne, ba s'abonner peu massivement. J'espère que belle dinganga, bientôt tente, tous ensemble y a pas de souci. Kosa couleur ndé, ingaye na bosani lisusu DG Blaise Mpolo, Pichu Boto Conseil Mundele Ndombe, base panafricaine de langue wala les panafricanistes de langue wala on est ensemble y a pas de souci. Terrasse Esther Faïla elle Pandachalo, j'aime beaucoup Massananga depuis Zambie, donc boni sans réagir le Chilamboy. Donc tous ensemble, il n'y a pas de souci. Le gouverneur de la ville, Jantinim Bakangobila, Bambota trop place aux amis. Eli Lubasu. Bakino Bele Bolingi. Eli Lubasu deux fois, Eli Lubasu deux fois, Eli Lubasu Nazol et la Omabe. Voilà. La bonne sanité, les vimpa et puis la bonne sanité. Paul Montou, Nzamba transporteur, tous ensemble, il n'y a pas de souci. En tout cas, mon continent, les vimpa, il n'a pas de doute parce qu'il n'a pas de les vimpa. Les vimpa, ville propre. Donc, ville propre. Moi, on a bandal. Deux fois, donc, nous avons eu un peu de diagonale. Nous avons une commune présidentielle. Donc, nous avons donc, nous avons mois d'août, moi, na mon côté. Donc, on a d'août. Les vimpa, en tout cas, félicitations, il y a un gouverneur de la ville. Donc, voilà, merci beaucoup. Tobandaki na émission Loba Vérité. J'espère que vous m'avez propos au de la presse à tenir. Ceux qui vont condamner Bisso. Merci beaucoup. Abonnez-vous surtout à Vision Plus Télévision. Quant à moi, Botika l'a toujours scotché et branché la chaîne Nabino. Maman Bella Nganga, moi si à Windu, sans microbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup na maman Hélène Mvouzi. Yebi Sabison de Konayo, maman passe à mère double brassard depuis Lyon. Nenga zo sunga batu na Luanda, mutali boso ya kosunga na Kinshasa to na RDC ezalangai. Merci beaucoup na Nisha mwana mukongo ya mbinga pe ya tai. Merci beaucoup na bandeko tout bolanda ki biso émission so que toucher bino. Tokoloba nini musala seko to sala musala. Tokutani à la prochaine occasion. Bye.